doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Oui, bon, le Kamako, au salaire, aux amants, c'est vrai, au Tanganayo, du ventre. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndegnaïb Sarabinogake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Le lot bateau yo balandaka 5 minutes bomonaki donc topasaki ba annonce nabiso toute la semaine bomoni rendez-vous des patriotes à lelo ezalaki avec le grand combattant Pacheli Mikobi bomoni ndenga expliquer ba makamunyo surtout ezalaki vraiment émission moki kitoko mais lo que c'est kisinga nakati donc bato balobi a Cleboa donc grand prêtre donc émission oyo ozane tozoro lala donc biso tolingaka la musique mais la musique ezali émission à 5 minutes ya libanda na efsek bino wana ekotika te ezali esprit libanda et la musique, mais rendez-vous des patriotes, nous allons inviter, nous allons à plateau, nous allons réagir, nous allons mais nous allons calme parce que la musique écoute donc ils ont 5 minutes où bon on a tellement devant bino ngai moko donc lelo na epsaki bino na kanisi maman moko akomela ki ngai donc na ba commenter na tanga bi papa César makambo lobaka yango esalemaka makambo na lobaka yango esalemaka na epsaki bino boza la calme. Président de la République n'a pas mené politique net n'a pas pays civilisé. Net n'a pas pays civilisé. Na efseki bino dernièrement nini. Tangu to sekaki tunda waka senda ministre ya justice o asalaki neti bilobela o natinu yeme yazana siko lelo a comprendre que yeme ezali président Félix Antoine Tshisekedi. Bon moni lelo tozali samedi donc le 11 donc ministre wana na yebisaki bino na émission eleki nazana tina nazongo la bino te bino mo boyebi na yebisaki bino ke Félix Antoine Tshisekedi a occupé écoute te de ndenga yebisaki ka tala père donc yo se déconnecter na longo zo l'exception na yebisaki bino ba occupé te yemo ko ko démissionner boki lelo a démissionné yem tazaloko sala munoko boyo kaka na tiela bino parti tanga zali ko lobake donc yeme tanga yebisaki ngai kutu ngai mwana na bino pe perdre ngamutu na kongi kutu ko pesa nazo sala makamna donc ya kansi azala indispensable. Personne n'est indispensable, surtout bino bato FCC. Donc boko longwa bino moko na moko boyo kaka otanga zo beta munoko donc azako loba soki nana yebsenga bolanda bino moko na bilili extra muke na tiel bino. Naba camion, naba jeep, la salinité, la vandina dans le bino, Ganaza bandite, au contraire, Namutunazo Bongisa Macao. Voilà. Nazo Bongisa Solo Macao. Même sans entrer dans les détails. Parce que dans moi, on a vu un PPRD. La tangue à Moukero, on a l'équipe dans le gouvernement. Je peux faire un bilan dans mon domaine. Bravo! Et il est même à l'extérieur du pays, il m'a dit oui, la justice, moi on a fait faire ça. Moi je peux faire un bilan. Alors, qui Masolo, Yémen, avec Bissonga Robi, Bangelo côté, Yanouana Nazaraki, malgré entouré de gens d'accord, donc bino moko boito landa extrait oyo na teli bino bomoni ndenga zali koloba mais siko botala la même personne donc bozomona donc comme le jour et la nuit donc bozomona a se métamorphoser à komi koloba na ndengi ya mawa siko yo siko il fallait yebisa yemei na ya zongso na gouvernement yemei ayebi singa robi Bangelo côté. Yanouana Nazaraki, malgré entouré de gens d'accord, donc bino
le collègue yémen na bino makambo yemo kana ben frakata bino tozonga la bino to expliquer bino penza voyage à Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton bino boka sa eki pamba donc mbatu moko bozo kweya bisusu kutwa Félix a occupé bino te bomoni donc tunda wakasendo mdenga suki botala ye lelo a witaki ko présenter donc na début d'après-midi a kenaki ko présenter démission na ye. Et pas il y a premier ministre na bango donc a comme kotanga na ko remercier premier ministre na président donc les lots comprendre que président de la République yeme ezande Félix Antoine Tshisekedi botala ndenga zali ko loba na mawa donc na ko seka tundaka wakasende donc o sakanaki osimba moto to tiki osimba moto pour comprendre que Fachi Beton zali Fachi Beton botala tango ya ko présenter démission na ndenga comme loba donc na mungo ngana ko do reconnaître que zali. L'équipe Ilunkamba amputée. Ce samedi 11 juillet 2020, le numéro 3 du gouvernement vient de rendre sa démission au Premier ministre, Ilunga Ilunkamba. Je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. En homme d'État, le désormais ex-vice-premier ministre de la Justice exprime sa gratitude pour le soutien dont il a fait l'objet. Tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Pour rappel, il y a quelques jours, des rumeurs annonçaient le départ de Célestin Tundayaka Sende sans en apporter la moindre preuve. Donc, Binomo Bolandi, donc Tundaka Sende, Waka Sende, Nazo Senganayo, Yebisa Yeme Nayo, Azong Sayo. Yebisa Yeme Nayo, Azong Sona Kata gouvernement. Donc, Yokan Segi Liseki, donc au sali ba bêtise, au sali ba bilo que ça la marato, au Zoyape, où se connecter, au sala. Donc, réunion, il y a conseil des ministres avec Fachi Beton. Donc, Nenga on s'est déconnecté, déjà Nengo s'est déconnecté, Mbalamoko, Nakati, il y a gouvernement. Si Nazo Yebisa, ministre de la Justice, ex-ministre de la Justice, Yebisa, Yeme Nayo Zong Sayo. Parce que nous devons comprendre, Ngaï Nazo Yebisa, nous devons la calme. Na yebisa ki bino na 5 minutes que président de biso Fachi Beton ako sala biso bilengi bomoni bilengi ndenge bandi bomoni bilengi ndenge bandi donc ba misusu ba démissionner ba misusu lubwaku ba misusu moko après donc cerise sur le gâteau donc on a fait d'artifice ya suka ndenge batiaka donc bouquet final donc Kanambe tango kozwa solo na mbunchu pe na dikosi abu upia bato babandoko tia tembe baye bake ba moni siko masolo donc vraiment ezali jeté à kosakanate donc toza relaxa bino partenariat oblige donc to tchela bino ba partenaire na biso boyebi sepela TV na Romain Ilunga les grands traiteurs na simanango bokomona donc boyebi ka di londolé les célèbres journalistes bokomendie azongli masolo bolanda babanda nos to tcheli bino. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB.
OCFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nengozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas dessus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Dans Labino. Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai Ezana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV. Aïe! Adi Loba. Toko Loba na Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV. Aïe! Venez nombreux, non, c'est la bino. Adi Loba TV. Aïe! Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi na Adi Loba TV. Adi Loba TV. Aïe! Rendez-vous na bino nangai Bokoto. Adi Loba TV. Adi Londolé le célèbre beau comme un dieu. Ah, c'est la bino. Donc binomo boitolanda donc partenaire na biso mibale donc Sepela TV na Romain Ilunga après to bomonique Adi Londolé bo se connecter na Adi Loba TV parce que bocha Adi Londolé maboko. Donc vraiment lelo ezalaki karapo to seka tunda wakasende tokoki kotika ete parce que ya sakana qui a commencé à vivre dans le passé donc yeme azo bateke yeme indezali Félix Antoine Tshisekedi lelo bozomona est-ce que bosu bomona banda kanamba zalaki na ba président mususu donc mutu na gouvernement a démissionné
démission ezaki ba longoli yo au lieu que ba révoquer ba loba ke ba révoque ba tindio yo moko kende ko bwakisa démission donc ne to mona na poto ba longoli yo moko yeko démissionner donc ko démissionner za ba longoli yo au lieu que ba longola yo ba ke ba longoli ba tindio yo eza plus pas que ba longoli parce que ba ko longolo ka bo pour allez ba révoquer mais yo moko kende o peut sa lettre ke o lobi ke na lembi donc na démissionner donc pour comprendre que Félix Antoine Tshisekedi azo mema batu na masolo oyo neti tout le monde na poto donc vous comprendre vous à la calme na ebisi bino vous en apaisement na bino au moni 2020 au Félix Antoine Tshisekedi andolba ezali action ezali jeté beaucoup monde na makambo moko après abu pia to vandi calme Félix Antoine Tshisekedi azanoko azayaya azali mutu akosakana te bomoni bino mutu bolobaka neti siko bosa komate gani bomoni do ministre de justice bomoni démission la gisi ke ba longolo batindo yo moko kende to occupé te donc ya mona vraiment tundaka sende zonga na ndako yo mutu za no calme to zo pesa message na o muso aseni donc ronsard donc panga mun vanda nange calme panga mun tika bika mambu yina donc oyo baby sa mutu parce que yo déjà ndeko sana donc monde entier donc congolais ni citoyen o tambola ndeni tika makambo na moni tumbaka senendeka koi bomoni ministre de justice ndenga koi donc lelo to koy ko vraiment ko faire passer tundaka senor parce que bandoko mona neti ke soki ye neti lelo Félix Antoine Tshisekedi alaxi batuto ke ye fatu béton ye mutabiki rouge. Et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. Donc le ezalaika donc tout beta c'était na makamba ministre de justice parce que to ko tika été donc dès que le baraka to comme na sous émission nous vous laissons les soins d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire surtout comme na sous émission boyebika base to ko tika ngote donc to kopesa mbote kuna na capitaine d'Afrique du Sud na petit nanga José Bantesa na kati ya Afrique du Sud, kuna na capitaine Bambote Belé ko bosanate donc kopesa Mama Victorine Bambote Belé toke kuna na kati ya Canada pour na kopesa le combattant Roger, les celles qui nous restent. Donc merci na musala, vous allez ko sala na groupe donc toke na kati ya Melin poto pesa Mbote la petite Gigi Chibango moni ndengi siko béton comme ça na masolo. Vous allez ko regretter donc mutu na biso penza Moutunabiso, donc l'honorable, il fallait aux allo, mon amakamde ont changé. Au monde, amakamde aux place aux awana, aux awa, mon ayomo, que fachazo, sakana soute, donc malembe, donc ma solo, n'a m'punchu pena du coup, c'est aussi la cabo, donc toujours n'a qu'à t'amélior, vous allez couper ça. Donc, Francis Elanga namasine nene makumba donc Bambote Belé bango azali ba landi minene ya 5 minutes avec ses angas. Donc tutikeli toujours na kati ya Melin pour na repesa Dieu donné Wembo mutu na ngai donc vraiment merci à trop donc nanyo soto sala na 5 minutes avec ses angas. Na robo santé na kati ya Melin pour na repesa Sol Masiala Bambote Belé puis na Damari Lelis nazali kopesa petit nanga Papindefla Bambote Belé donc to resuki na kati ya London City boyebinongo London City José Kano ki kakamene Maître Wera Mukuna, na Maître Raja Moulé. Donc, sur ces dédicaces de London que nous mettons fin à ces 5 minutes avec ces Arangadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc, restez connectés sur cléboisoriginal.net. Vous n'avez pas tort. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord. Et il en restera ainsi pendant notre Kanambe Mikole komi ya kotanga bino bozolukola Kanambe makambu ye mokazala makambu na CPI bozolukele makambu Kanambe akobika te Mikole zoya akozwa masolo na mbunchu pena dikosi abu pia tovandi tranquille na mboka na biso. À très bientôt. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire au yuo, aux amants à maïna, c'est vrai, au tangana yo du ventre.